te bandeko balandi bapesa toujours confiance na fidélité ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité oto se pumonaka po toluka topesa biso bainformation moko si et à temps réel Congo Kinshasa eza toujours mboka oto baproblème ndenge na ndenge même bandeko bazalaka ta Brazzaville na Angola partout badiaspora tobiki baproblème eza ebele kati ya biso kati ya bomoi na biso bato mais baproblème surtout ezala kati ya bomoi ya bato ezalaka na basolution yango quelque part mais il faut yoba esika nini oyo sike oluka solution na yango ya solo malédiction to bénédiction eza aussi biblique parce que totala ntango totoka na mokanda ya nzambe ya biblia balobi ke ntango nyonso ozali kosala mabe to bolamu yeba ke malédiction to bénédiction wana ekokende ti na 4e génération na yo donc 4e génération na yo bakosili baconséquence ya bamalheur to ya bonheur oyo otambola yango kati na mokili mais ozoka mpe ezala na baye mosusu bazali wana ke soki okutani na ye aza mpe capable mpe okoka mpe kobunda to kolela de manière que bamalédiction oyo bakoko na to bakoko basalaka elongola nzela na po mpe oyo trouve bonheur parce que oza mpe na droit kovivre na esengo lelo oyo bacharlatan batomi na kati ya mboka oyo babime beloko ngai nasalisa maladi tel ngai nasunga ngai nasalaka boye mokende mpa na ye boye okuta kaka mapapa na mapapa obebisi misolo na yo obebisi baconcentration d'esprit na yo epai ya motu moko boye oyo aza ya malonga te mais na kati ya bato wana bato malamu bazali bato malamu bazali soki baza kombe nayebi te mais on abetaka mwa tolo moke epai ya ndeko nayebi Ibrahim Shams tozali pele na plateau bozo découvrir bientôt là c'est parce que depuis la banda ya tonton oyo la jeune oyo en tout cas tokeli ata ba 3 à 4 ans natika kozwa appel mon côté contraire na oyo alobaka ala kati ya télévision to kati ya baplateau ya mbaka ye c'est parce que asala mosala na ye malamu aza un jeune mais mindimi akota kati ya mosala to découvrir pourquoi ezali aussi baquestion tokosula na ye mais nakolinga avant tosula mwana mboka Ibrahim Shams to d'abord l'export publicité mo tozala nango ya mwana mboka Jonathan Sangu oyo azali vraiment le président ya fondation Jonathan Sangu afongola motema na paporte na ye mpo kosunga bacongolais mpe à travers 500 francs congolais par jour so ozali kocontribuer akati ya fondation ekopermettre na fin de l'année bozwa bakado ya ndenge na ndenge basaki ya loso basaki ya bafarine basaki ya basemoule babidon bahuile donc bacarton soso donc oyo tout ekopermettre na fin de l'année en tout cas Noël na bona nini ezala kitoko kuta bituro ayebi ke na ngombe ekobomama na bantaba ekobomama donc nayebi ke okoki mwa soso olivi mwa lokolo ntaba to mwa parti ngombe za esengo mingi donc na élément aussi le fruit sama et tout juste après tout continuer mwa mboka Ibrahim Shams otembi kati na plateau c'est parti Igrid Mateta ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki
bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani de retour sur ce plateau exceptionnel Yamboda Ekolo magazine d'actualité merci na Mwambuka écrit dans ma tête na spot publicitaire wana na bisaki bino siko ke tozala Mwambuka Ibrahim Shams ala kata plateau oyo yele to vanda na to solo na ye to betane masolo o etali ba problème nyoso to zwa kata bon mo spirituel to pe physique Mwambuka Ibrahim Shams le grand chef coutumier on te m'a dit ba plan on dit santé santé malam de journaliste c'est-à-dire que Mikolo Belé te coûte face à face, mais dis-moi, on a chaque jour la télévision à travers sport publicitaire Moko. En tout cas, merci vraiment. Na ndenge ozola musabai obata la bisoto, bazota la nga surtout presque Congo mobimba. En tout cas, on a CP vraiment na eloko oyo sala et puis na CP sur kuta nation en face boye. Mais va retomber à sport les à chaque fois la TV va retomber là. Ça va, na moni ba problème ils allaient vraiment na bateau et puis ba musu bazoza ma déjà problème ba solution na ba problème na bango et puis ba musu peut tozo ba ko continuer ko yeba ko sunga toujours le lengeka ba obasi ba zu déjà ba solution na bango voilà un peu. Na lingi d'abord to avant to beta masolo o Italie ba ko sunga là surtout de beta masolo là ba d'abord on a chef coutumier. Tout ça la simple guérisseur. Naza vraiment chef coutumier au vraiment na simba mi na clan Benza. Ba oba ebi na Congo central na secteur Isangila groupement Kizulutadi na territoire Seke Banza. Clan Benza, tamba zolo ba clan Benza mono de fumwa Benza. Koko na nga ya liboso ozaki fumwa Benza na Kinganga. Ba talanga pe ba yebi yango village nanga Kinjolani vanga village mais quand on lenge boye vous allez vraiment faut que ça vous makine lote hein ba mon obla ba sentiment mi fusu ma yo tiki ba sentiment tout wana ole balinga lokata sa alka ba mu sola ke zela pota ke vani ba pota mi tiki nyoso tout wana obile lo sola bokoko est-ce que oyo ba jeune ça kilo o la mi solo mon na ngote e bla ko rien biso to ba o to site ponama parce que sentiment tous en kati ya sentiment te mais tant tous en mokili peut-être ko vivre mais o ba bengi sentiment tous en ya ngote tous en loko o tozo pesa apport na kati ya société très bien mutu nyonso te atangami fois za président de la république mutu nyonso te atangami azala gouverneur na kati ya province c'est-à-dire ezana batu oyo ba ponama fo bazala kaka place wana idem lokola ngai na ponama fo na zala chef coutumier na kati ya clan Benza village nanga Kinzolani village natende vanga village osomona donc c'est-à-dire sentiment là tous na yango te parce que oyo tozana yango tozango déjà parti ya ba mabumu ya ba mama na biso to botama ebele na kati ya libumu ya mama mais pourquoi pas bazwa oyo ya liboso parce que ba mama pe bazwa ebele pourquoi bazwa te na mama ya leki to na mama ya kulutu mbapona kaka na mama oyo ngai et puis na mama yanga pe to botama ebele te mais to motami peut-être ebele tout ebele te mais bapona kaka ngape na za ya suka Bibli lokola Joseph la kata Biblia. Donc na za pe ya suka nde omoni baponi ngai. Lokola Joseph la kata Biblia ne ba prophète akomi abi ye bango te kaka omo kazo zanga. Pona ni basali bongo ba o bazaki na place baza o baza na pouvoir. Baza na mus o bazotala o baza na kata libumu o ya roza muto ba sentiment o za muto loenge o peut-être to pesi boy ako trahir biso peut-être ako sala association na batu mususu. Ya kabakate. Voilà un peu. Donc no moni ke ta batali ke oyo ye tozo pesa pouvoir ye akoza la sentiment te ye vraiment moi ba critère ni surtout batali ba critère batali nga na zawana voilà ba lobi pe moi na ozo bota ye ne mutako succéder ngai ndo moni sikoyo tant nazo kola ti lelo pe na sina oyo esingelaki donc toza bato ba sentiment te pour ce koza mutu ya sentiment ba repesa ote c'est pour ça mona ba chef coutumier o ba teka kama bele baza ba pona mate mais baza bato o ba ya pona sentiment pona loenge ba yebi vraiment gestion ya makambo etali croquis to makambo etali village te
to makambo etali vraiment makambo oyo etala kati ya coutume na biso te. Ok. Mais quand tu as le chef coutumier, parce que la femme de le chef coutumier, chef de tout à la mboka mais beaucoup plus absent la ville la mboka aux amis la carte active professeur Kinshasa et aussi beaucoup plus on peut percevoir toujours dans makambo etali ba guérison. Est-ce que on a toujours basé na ba voix aux chef coutumier to tirer la pouvoir la batumsu sur tirer côté ma guérison. Te pouvoir eza loko tant aux la carte ya République démocratique du Congo. Président nabiso eza monsieur Félix Antoine Tshisekedi, il y a président de la République. Alors ceux qui a sali déplacement, c'est-à-dire muta remplacer qui président nae. Muta remplacer te il y a ka président. C'est-à-dire que ça peut-être des missions où essayent si maintenant envoyer bakozonga. Alors ceux qui n'ont mutu ya sentiment, c'est-à-dire peut-être na rozonga les souter, peut-être na changer moka mususu, peut-être na okende. Ozolanda. Donc toujours sungane batu na ba problème au bazana yango. Inde to yaka pour na sentiment te. Ceux qui peut-être sentiment envoyer na ngate. Mais pour nous repérer ça implique na biso. Alors les leçons qui montent à solution na ba revenu on a ba le coup moi to ba merci o ya repérer ça pas ensemble et kozongela ngai ozomona donc ceux qui au moins na moi bataille moi et outi oleka tu savais vraiment na ba guerre vraiment tel côté ba mabele na biso ozomona alors ndo ba guerre wana ti ba mamono so to site silise yango déjà ndo mon niveau etika na ngo à l'aise de na rosa déplacement na yebi ke kuna ba quoi qu'ils a les souter donc voilà un peu. Mais comment la siko que le étant chef coutumier étant aussi toujours ça comme on a problème spirituel physique et autres mboka pèse ani vraiment problème belé le ba guerre il y a toute la partie est mboka peu OK côté à partie ouest côté makabo bondo autre surtout mingi d'abord aux la partie est mboka est-ce que bino ba chef coutumier au ça la guérison ma miracle tout cela est-ce que vous avez prêt à accompagner le gouvernement pour des de laisser la partie est mboka oui tous à la rapport pour na ko pesa rapport na biso alors eloko ezangara ezande botokolo ba eloko ezangara te mais askoyo gouvernement ne azoka makambo en charge ba décider surtout bangonde pour gouvernement sur le lobby que lelo mutola ta sous chapeauté c'est-à-dire mutola ta sous chapeauté parce que ça na etumbu na yango très bien osomona alors ce qui est que gouvernement a lobby que biso to zalawana et que bango pe bazawana ba fongoli mutema na bango bakor na bango peut-être oyo zaki wana et que bakati yango c'est-à-dire to ko appuyer gouvernement na biso ba souci biso na bango moko y compris bango ba mapinga na biso ozolanda bazala bien bazopelia bien ba makambo na bango ezala pe bien ba ti vraiment ordre bokene bisika no subokene alors biso apport na biso to okete ezate ke biso to kozala wana biso to kozala te mais to kotindika ba o ya biso ba entité na biso ndi ba kozala wana peut-être ba soda so kazaki mi balé peut-être ba ko se multiplier peut-être place mo meba lingo za peut-être ko limwisa bango ozomona pour ni ko sécuriser mboka na biso ko sécuriser mabe na biso biso dans Congo santé peut-être to kozala moi malamu mais ba ndeko na biso bazana est kuna pe ba chef coutumier bazali ba chef coutumier bazali belé alors ba onde bazokuta na ba difficulté bazokuta na ba problème wana bazokuta na ba passe wana alors pourquoi pe kozala pe na mutema lokolo kozala pe na proche na bango donc union wana etali makambo ya gouvernement so gouvernement asali o mutema na elingi biso tozana AIOT ya roloba place wana très bien voilà un peu. Donc ce qui est gouvernement a associé bito ya liboso avant associé biso et sengi nan ba mapinga na biso bazala bien ba corps na bango ba yeba koma ba koyeba ko tambusila yango ne c'est pas la biso pe to koya ko kokisa o esengeli très bien voilà un peu. Merci beaucoup de la Mboka Ibrahim Shams autrement dit ba plan on a le chef coutumier aussi guérisseur chef langa ba siko likambo tant to ba problème au bosel sur ba maladie et autres mais mingi utaka vraiment wapi na bomo ya moto ya liboso ba problème te utaka na to zwaka et utaka na na kati ya ba famille autobo parce que ça c'est le besoin ba provenance nango quand même ya liboso yango na parce que tant obeli aucun hôpital hôpital peut-être bazomona maladie to ba mona maladie te ba roye biso soti kende peut-être na centre diagnostic na kati ya centre diagnostic nde kuna ba roye bela peut-être mukuwa peut-être loko zo déranger kati na njoto na yo donc c'est par là ton eza loko na kati ya famille na ya liboso to zwaka problème auto utara to zwaka et utara na kati ya ba famille auto zalaka na yango ozomona alors na ba kati ya ba famille c'est par là maintenant to yebaka nini o esengeli to sala nini o sengeli to kosala la bisote parce que za makambo so tango kuta na ozala clair ko talisa patient na yo ozomona alors c'est par là tout le monde attend to linga to pesa solution na likambo oyo wana ya liboso base na to kota na kati ya famille to découvrir alors na ko découvrir wana net sima to pesa solution. Très bien. Voilà.
Maman du cas le ce qui mutu avandi les Hollandais biso boy peut-être la Congo Brazzaville to fait la Angola même le niveau à poto parce que bande Hollandais c'est d'abord que monde école au magazine de traité Bolanda chaque fois oui bah tu regardes la télévision tu as un contrat de 30 minutes mais ben monsieur to ça au-delà même de 1 heure du temps alors si on a intégralité bah émission auto sala en train de regarder comment on a pas cité qu'on regretté même au moment de ça 30 minutes sur la télé 4 émissions et puis c'est là qui te dit comment la pas cité quel est le téléphone là sur la YouTube au commis là Monda école officielle on compte directement la chaîne d'émission comment on avait émission tout le monde dans la télévision comment on a la chaîne YouTube d'émission qu'on a intégralité d'amour mais comment ça il faut toujours s'abonner même qu'on simplement commentaire là de mon émission et si comme les félicitations tout pour ça après moi maïle ngo pesa en tout cas tout ça toujours monter ma mogo koyamba ba message d'amino avec impact na idéologie donc on continue le moka Ibrahim Cham c'est on va vraiment les grands chefs continuer aussi à aller guérir ça d'aller ko sunga bato ba problème ndenge yo to zala kata plateau donc ça le message de la vidéo à travers YouTube la biso tout peut niveau ya page la biso Monda Ekolo dans la page de sur voilà au coup tout ça voilà pour permettre à chef Ibrahim Cham de donner le message à rapport à la réaction la vidéo moi mboka Ibrahim Cham ça aujourd'hui il va problème utaka da ba diagnostic au sala ka tout cela mais moi d'abord fonctionnement monde spirituel là vous allez dégainer et comment est-ce que mutu comment la niveau qui a un problème dans le monde spirituel et manifester dans le monde physique ya liboso ba problème to utana on a kati ya ba famille parce que total sango bato oyo bayaka liboso na biso mutu to ko poussa déjà et pas na biso c'est-à-dire azana maladie alors tant que mutu wana azana maladie to koyeba kokota kati ya vie na ye pour moi c'est d'aller que les la maladie c'est pas tout d'abord mutu quand les simba té voilà la maladie de maladie donc mutu ozomona que vie na ye zo marcher malamu té azala musala ba kokoso mais kokoso musu pazana musala te musu so bani ba faire na normal pour to kota vraiment ba sujet belé au senti mutazo ba avandi ba faire na normal mais comme suko na ba katikati yo simba lisute c'est par là au mona que ba problème wana e utara na no ba niveau ya ba famille parce que na niveau ya famille ba famille mususu ba baby si yo déjà ba pesi vraiment ba difficulté ya vie mais ba tikio na nous au sepela na nous na kokola na yo et puis si maintenant autant au colis au comme ce qu'on responsable au ce qu'on makambono vie na ce qu'on en charge ne mona ba problème au ce qu'on yaka alors c'est parce que biso trop to yaka pour intervenir te ba kolongola on a problème aux ana ona to pesa yo solution parce que ba problème est belé mutu mususu au monike abandi ba faire na e abandi ba faire na est business na e ne comme business ne zo tambola malamu te c'est pas là to yeba ko intervenir ozomona peut-être na kata ndako na bino moi si nambol boyoka na malamu te boyoka ni ezate alors il faut battu bazala ini alors biso to koisala ni so boyoka na malamu te to koyeba ko sangisa bino pour que kime ekota bana bazawana famille ezala malamu to tia pe na kati ya bolingo na bino ozomona et battu bazo souffrir peut-être kaza na kati ya musala mais asombi ndaku wana batekilize yete eza ya mutu wana te c'est-à-dire au perdre mbongo peut-être au suni mutuka na bapani donc c'est-à-dire que ya ça ne va pas alors biso tozala pona ko pesa port na biso te ba kolongolo na ba difficulté wana mutu oyo asala ba faire et c'est faut na guide spirituel parce que un guide spirituel ye wana ne mutu oyeba ko kamba yo na makambo oyo sala tio ba armure atio ba bouclier pour que ma be esa nini approcher yote na faire aux entreprendre le voilà un peu donc yangwana apport na biso na kati ya société. Très bien. Mais le aussi que pas problème l'examen majeur au chef Ibrahim Cham à Salisaka. Ba problème oyo to Salisaka eza lokola ni libéré quand même moi mingi. Voilà, mingi batu oyo bazana kati ya misala. Tant ozana kati ya musala nano kute na likamate. Le zomona ke vino eza meilleur. Mais pour ozana ba bouclier te, ozana ba parapluie tout parasoleil te. Ne c'est pas là toujours senga na batuana ba ko approcher biso parce que bele to yamaka nazaki na mituka nazaki na bandaku nazaki na mbongo ebele mais na koyika bo ya ona ye na pousse na bino fumu osunga ngai na zungisa ba faire na ngawana wana ya on tozo prévenir déjà na ba o bazota la biso ce qu'on a ba faire ozosala musala ozosala makambo oyo esengeli na yo ba faire na business na yo associer biso ba oyo tozala comme ba sage na musala na yo ba guide spirituel na yo pour que lobby okuta na mbeba te tozosunga bato o bazokuta na ba difficulté wana et puis tozotie ba kotia tozoyeba kotia
ambiance na kati ya bolingo mwasi na mobali soki matata ezali totya bolingo tozoyeba kosunga couple boyokani ezali te papa na mama na ngambo na ye toyeba kotya kimia papa azongela kaka yo mo aza sina mobali mosusu te to mwasi mosusu te ezala papa ezala mama toyeba na kopesa vraiment esengo na kati ya couple oza mwasi oza na posa o bénéficier na ba soti na bomengo o mobali no aza na yango toyeba kosunga yo pour que ozala pe na moi pouvoir moko boye pe likolo ya mobali to likolo ya mwasi na yo o aza peut-être na moi possibilité ozolanda tozosunga na ba oyo baza na ba faire na ba mais baza na posa ya ba domination parce que affaire ozosala okuta na bato ya minene okuta na bato ya ndenge na ndenge nde tozoyeba kosunga bato na kopesa bango ba domination ya ba faire o nyonso ye azosala tozoyeba kosunga na ba o baza na kati ya art ozala musicien ozala comédien ozala o nyonso aza na kati ya art toyeba kopesa yo pouvoir toyeba kopesa yo avancement ya makambo oyo ya projet d'avenir oza na yango topesa yo succès na makambo oyo ozoluka ozomona o promouvoir ma art na yo tozoyeba kosunga bato na ba forme ebele peut-être ba o baza na kati ya difficulté financière ozolanda tozoyeba kosunga ba o baza na ba problème ya côté finance donc makambo za tellement ebele o tozoyeba kosunga na yango donc au moins que okuta na ba problème tellement ebele otamboli bisika ebele soko pousse nanga tokoyeba kosunga na ba problème eza ebele donc soko pousse ni liboso nanga tokoyeba kosunga yo na problème ozana ozomona que vino ozotambola su bien te osala bo ezosimba te osala bo ezosimba te pusana liboso na biso tokoyeba orienter yo toyeba ogiste eza nini ozo déranger kati na bo moina yo et puis toyeba kolongola yango pe toyeba kopesa yo guérison babiko ata osala ba mini na nzela nini na nzela ki mundele to sasa ki mundele na kati ya masolo na yo bien ezala kaka ke otikali vraiment la droiture ya bokoko ndenge zo seli ba o bata la biso ba comprendre que musala auto osala ngo eza pona to osala musala ya pouvoir ancestral donc tozongi na kati ya coutume na biso to osala tradition na biso la fois passée voyage au Québec quand même Dubaï kula bien peut-être que ça fait bloka mindele kuna o beto la kati ya pouvoir ancestral voilà n'est pas écrit madeta spiritualité eza na barrière te voilà eza na frontière te spiritualité tambolaka par-ci par-là tomonaka oza awa mais ndeko na bino kuna aza na poto mais makambo esimbaka te nini mais pourquoi mutu changer déjà continent kuna makambo esimba te ndenge nini donc c'est-à-dire ma spiritualité eza na frontière te nde omona ebongo ya mindele eya awa ndenge nini ale pourquoi ya biso kuna ekoma te donc c'est-à-dire etambolaka spiritualité eza vaste spiritualité eza na limite olandi donc auto eza na pouvoir ancestral tant bengi pouvoir ancestral eza bokasi ya bokoko na biso tozongi na coutume na biso tozongi na tradition na biso tozongi na ancestralité na biso ebele bakomi ba ignora pona nini na kati église peut-être bazo pekisa ye makambo ya coutume wana eza kindoki makambo oui parce que la coutume eza pouvoir coutume eza pouvoir na kati ya pouvoir wana au moins kindoki ezali ba musu ba osala wana na kati ya négativité ba musu pe ba osala na kati ya positivité ozomona alors botelisa bato na lolenge makambo ngo etambolaka noke obangisa bato lelo soki pasteur azopekisa bino makambo etali coutume omona sikoyo soki lelo bosala religieux pasteur yembo asala religieux baosala libala mais bokota na kati o babenge bosala ba cérémonie traditionnelle na kati kuna coutume ekozala na kati kuna nomoni alors totalisa bato oyo tozoyeba kosungela bango eza na kati ya pouvoir ancestral bokoko na biso parce que na bokoko na biso même na kati ya bible balobi Abraham azoyebisa baye oyo ya ye bosambela banzambe ya bapaya na bino te bosambela banzambe oyo badoraki bakoko na bino c'est-à-dire tosala ngo na bokasi ya bakoko na biso mpe na pouvoir oyo euti epai ya ye moko nzambe mpongo tulendo voilà un peu nanga tu la makete mo chef to takala 30 minutes to zanga va to kota la on sur les cas mais le oyo ba problème kana kika hypothèse autour le ba awa ba ko so ba libanda ya mboka na mboka mdoka ba poto na ba pays musubila kata ba Afrique musika ba to ndaka biso à travers YouTube Mbonda école officielle mais le oyo ba ko atteindre yo ndenge nini peut-être ça besoin ya Congo te mais ça besoin solution pour nous dans aussi comme le kata ba poto kenebu mukana de pas comment on a passé exactement mais ça c'est un problème aussi spirituel mais le au quoi citer ndenge ni pour de quoi za kuna azope solution même na musika au sala ndenge nini ouais assistance na biso ya liboso faut yeba na ko za communication na biso to za bien communiquer kozwa nanu adresse na ngai
dans mon temps contacté na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. Alors to pesa ka solution na biso na batu wana ebeli to sungaka bango déjà surtout batu o mususu na côté mtali mukanda ba mususu na côté etali peut-être ba permis de conduire na bango bazo rejeter ba makambo na ye donc to sunga batu peut-être côté finance alors au moni eza makambo totolo bakatu mtali ma famille okosimba mbongo na maboko boye mais on comprend ba problème on nazo dépenser les mbongo zo uta wapi o babenga batu loboko za kotoboka donc sumbi mutuka on senti ba panne ba problème nanda kunu ba problème on luka musala ba peso musala Dieu merci au PCP témoignage na carte église ndamba sungi na zu musala mais surtout ba problème comme il yo je ne pense pas que oya ko pesa témoignage na carte église qui ngat vraiment ba problème ezolandanga na non donc ce qu'on pousse ni liboso na biso net aussi ba rosunga bango même na ba obaza na kati ya poto kuna Europe Asie Amérique to sunga bango na ba forme wana azomona ke musala zo sala mais azo se retrouver te to azo mécanisivement ya ko s'investir na mboka na ye ezo simbate to koyeba ko orienter parce que mutu oyo aligné à côté na business et c'est une fois na guide spirituel parce que sans guide spirituel et dans le coup là yo mutu gagner na ba jeu loterie et si manango ozimbongo ebele 100 millions de dollars et puis si manango to taloka dans 5 ans aux communes pauvres ozomona parce que ça va qui mutu ko guide ozangaki guide spirituel no mona ka ba mikonzi o nyonso bazana kati ya gouvernement ba mikonzi nyonso o bazana kati ya ba société ba entreprise nyonso ozomona oyo baza ba mikonzi bazana bisika na bango ba telemeli parce que bazana ba kati ya ba loge ba okiti sezali bazana bisika oyo bazo guider bango ozomona alors pourquoi pas jusqu'au monique na zimbongo ebele na s'investir na sala entreprise na ngai alors entreprise na yo ozo basé ka sur maele na yo mundele tanga ozo créer banque tozo benga banque abengi ba collaborateur ne ba sangisi mbongo ba créer banque ya liboso ba sécuriser na banque na bango pour que spiritualité mon côté e ya ko yiba mbongo na bango. Très bien. Alors ce que pourquoi yo muntu ozimbongo ebele ozo kipe kutuma ma spiritualité te olinka ka osala ba faire na yo okobanda bien mais yeba ki okata na nzela okata na okoma pauvre osumi ba mituka soto sombi le pango wana ozosala ba faire na yo yeba ki okoteka le pango wana luka ba guide spirituel ba yako guider yo ba pesa yo avancement ba protéger ba faire na yo ba protéger yo moko ba pesa yo guidance ya malam pour que makamono ozosala ekende liboso de mona ba to ba opi ya poto to sunga ba on a monté en contact pour problème za ka ebele na poto kuna surtout ba problème ta sur ya couple moi si na mobile o sativement boyoka ni zate parce que moi si kuna za na ba valeur ebele za ba privilège ebele voilà toujours il va ko sunga bango na yango na mutu a contacté na plus 243 89 55 255 40 akoyeba ko zo solution ba problème o azana yango. Très bien, merci beaucoup. Ibrahim Shams, autrement dit, plan, chaque coutume, les guérisseurs, donc, il y a des traité, surtout, donc, il y a sans frontières. Il y a un problème surtout aux anango physiques, spirituels, à travers ce poussage épanaillé, aux appels solution madame Moudaïa, d'après ce qui bravo, félicitations, puisque depuis la banane, jusque-là, non, c'est que Kate Mouta Beninga, tu as communiqué un message, même sur WhatsApp, ou si rappel normal que voilà, de quoi Yambaka, c'est un aventure ou c'est un escroc dans le comme on a été. Ben, na évité, c'est que, ça veut dire c'est que, à ça, vous savez malamu, d'où, essayer de salir, la première année, c'est que tu coûtes à la base de pousse, parce que charlatan va combien trop. On ne peut pas aller à même si bon là yo. Mais je suis dit ma première belle temps ah mais je dis que c'est le parcelle même bon on va problème le parcelle à titre avant ta texte ça comme ça mais là est-ce qu'il y a aussi des possibilités tu vas construire de manière qui va avoir une solution rapide. Oui, solution est parce qu'il y a autre le problème est à révéler le coup là ba o bazote ka ba parcelle parce que ba parcelle mususu oyo ba ezali peut-être batu bazan pour ça ba boyi côté kayango ba musu ba ligne était kama et côté a déjà ba problème alors ba parcelle bon était kama na passe alors toza wana pona ko sunga bayo o baza pour ça ba teka ba parcelle était kama to ko sunga bango soko to ko sunga bango ba parcelle bandaku par biloko nyonso o ezaki botie avant ezote kama te to ko pesa solution et le konayo et côté kama donc so contacter ka biso o ko za solution na yo.
Voilà, voilà, Ibrahim Cham, c'est que le baromètre allait bien toujours. Ah ouais, on a dit que tu as toujours sur la télévision pour 30 minutes. Mais l'intégralité de l'émission la biso topé, et journal la biso, beaucoup t'as toujours dans Monda École officielle sur YouTube, tu peux sur page de Facebook la biso, Monda École officielle sur la YouTube, tu peux bien aller au intégralité, beaucoup de gens s'abonner et vous avez commentaire là. Oyo boza komona la carte yango pour on peut ça aussi courage surtout ça mabeto malamu pour tout ça la selon oyo kotambulisa malaba norme moko purement professionnel en qualité de journaliste et professionnel aussi. Moi mboka Ibrahim Chamsa. Le oyo kotala ndenge mboka ezotambulisa ma. Kotala le Congolais azo les la pas c'est qui a trop. Est-ce que toi les alika ka problème spirituel? Ya liboso ezali ba obazo kamba biso gouvernement. Parce que le gouvernement est soumis biso et que tout ya dollar et bien on kita to comme peut-être na ba 10 francs et comme ya nango parce que 10 francs 5 francs 20 francs et sunga biso peut-être na somba peut-être moins eloko ya muke ozomona parce que ceux qui mbongo ebani mamoko na ebele et cause vraiment problème na mboka ozomona tandis que na ba nation nyonso ba difficulté ezanga raté ingolo bate que bino tout esengeli faut bon réussir na vie parce que belé bazaki babola bazala peka mais tant bola azali mais il sengeli faut vivre bien équilibre ezala ya on a lobby ya liboso ezali gouvernement na biso ya mi balé biso moko toza ba paresser to pesi parce que na kati ya ba famille na otolo bana mozindo ezali na mutu oso a contacter nga na hotel ça vraiment clair to kutana na surtout tant que toza ville moko na ninga kokutana mutu a face. Mais ceux qui peut-être azali libane ya moka neto collaborer na ndenge mususu. Alors, au moment que ba parasi na lobi na ndenge ni. Ezana batu mususu na kati ya ba famille na bango. Na kina oya mususu ya mibale. Na kati ba famille au moment na batu mususu bazali déjà malheureux. Okola na ye atangi classité tout comme peut pas famille bazana mbongo na bango mais atangi vraiment classité. Mususu peut-être mbongo ezala kité mais atangi classité zo bakaka. Vous comprenez? À Kolizoba, peut-être c'est qu'on est humanitaire à Tangité, aux Hollandais. Moussala Maboko à Salité, Yébissa Moutouana, ceux qui ont été bons, pas bon. Problème d'Angwana. Vous avez le quoi? Voilà. Alors, tant qu'on dit qu'au colis, au comme ce qu'on est responsable, on a ce qu'on responsabilité, nous avons vu, nous avons Maboko. Alors, essayez n'a eu Oyebako. Ce qu'on dit que yes, ça ne va pas. Alors, tellement. Le to pesi exemple au boti banana o soto boti 5 bana soti misatu ya liboso akufi au luka pasteur peut-être ya mi baleso akufi lisusu akufi lisusu deuxième mois au luka pasteur et troisième so akufi limon au luka sous pasteur au luka pasteur te au luka ba o basa nini ba mo na alors c'est par là muta découvrir ce comme okili vous comprenez découvrir ce comme okili parce que mon okili c'est monde des esprits voilà. Pasteur ozo ke na roluka ayebi mokili yango très bien. Noko o peut-être ozo ke na roluka na peut-être ayebi mokina peut-être aza na kati ya mayele kindoki, peut-être aza na kati ya mayele hôtel ya science ya mundele. Ozomona. Alors ce que Lucas ko noko o ayebi na te loko moto to benga kimpoaka. Alors peso solution nani? Kimpoaka ba ben cher wa. Ozomona. Alors tant déjà ozo vivre na mokili luka mena au moni ce qui est ça ne va pas. Tellement. Donc on se la garde tes problèmes na sisi ba classe nanga peut-être bon ya okutanga ezaki te mais na yokoli musala nanga yo kizo simbate alors luka mena ofongolaje alors ko fongolaje on eza ba forme belé koyela yo peut-être koyela peut-être mais c'est à l'aide au recruter heureusement salaire na ye exactement ah voilà ozo me mais comment qui me parle à bino abi ok va chef coutumier pas va guérir mi okeli kakao bomma motu lekisa motu makila par contre ko banga pe bloka mingi mingi pele o ba ki pa mingi to mona mobala ko bala moninga ni mobale moi ko bala moninga ni mwasi de makami ko mo salema et ça c'est l'explication mokili te est réellement sur mutaye pa na bilo kuta kala ba problème autre kuta et ça va partout ya liboso eza parole nanga na pesa ka ba patient nanga tant toujours sur la boye na niveau ya télévision na niveau ya kokuta na ko sur l'enfance boye na kati ya musala okuta contradiction te on a première parole nanga on appelle ça rabat et pas na biso et pas ba koko na ngai to senga makila ya mututé okuta ba sengo mwana na ote mama na ote ndeko na ote o musapi na et pas na biso ezala raté on a nous appelle ça kana première parole et pas ba patient na ngai
parce que kozwa na mokili oyo ngolo bate fo olia mutu kozwa na mokili oyo ngolo bate fo oboma mutu kozwa na mokili oyo ngolo bate ke fo osala sacrifice ya musapi na yo non ozomona alors soki ekomi na forme wana sekize ya négativité donc kuna tant ozo adhérer na loge wana tant ozo adhérer na makambo ya bongo c'est-à-dire kuna retour ezalaka te alors nakopesa vraiment explication ya kuna te parce que naza ya kuna te mais onga nazotalisa ba patient na ngai côté négativité et pas nanga ezalaka te. Voilà. Voilà le grand chef coutumier Ibrahim Shams autrement dit ba plan allez toujours là pour na kosunga corona tout problème pas la mais rolinga avant de continuer toujours naé kaka yé kaka tout ça possibilité naé ou le kaka pas la biso be kanini alobaki la carte et toujours juste après c'est parti la régie. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika panso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na yeba kopesila bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur onoso bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso eza wana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Merci beaucoup bosi kolanda spot ya publicité ya mwana mboka Ibrahim Shams autrement dit ba plan bo sentir ndenge ni nazo pesa toujours maloba ni nazo beta mbonda a rapport ya bomo ya ba congolais ya bomo ya ba bata ya mokili surtout que ce soit problème oye et pas naé okoza solution ba problème zali belé ba mwa mingi bazoluka mabala lelo bazoza mabala te ba ndeko mibale belé bazoka mabala balandaka nga ba comme ngamo le président Iseko bakota ta ba circuit mais malamu za fait Iseko ya malamu zo luka pe mabala bazo mabala te mais surtout yebi que mabala bezalité à rapport aussi ba condition ya ba vie mais surtout pe za rapport aussi à rapport aussi ba malédiction pe la kata bomo na biso batu parce que pourquoi ba mabala yote bizali na botambusa balongo est-ce que bizali wana zali vraiment ezotambula en rapport na mokili ezotambwisama mokili za monde ya esprit c'est que ba dernier ya kotambwisama mwana mboka Ibrahim Shams azobeta toujours monde azobake kala ndenge tozalaka ozosala vivre la vie ozala avocat na yo ozala médecin na yo c'est que ozabela guide spirituel na yo après par exemple bazofongola banque basangani babetie misolo bafongola banque babaluka d'abord protection spirituelle de manière que esprit ya libanda yiba bambongola bango te yo botekaka quelque part dans magasin na yo mais misala tambusa beto tambongo bokotekazaki moi $10,000 $15,000 lobe okuta mbongo bayibi okomi kobeta bana bigogo okomi kolukadela banganga bazoyibanga bambongo est-ce réellement ça batanda bazoyiba mbongo to pe za ba esprit ce sont des questions sur mitunda est-ce que mbongo les a protéger banomé lelo PDG quelque part l'entreprise esengo mais contre le bureau ngo ba problème par exemple imposer au quota ça va être okite ba on va la quitter la bureau là parce que cette quota là est-ce que tabu ça veut dire réellement ba ndambo koko na yo c'est ça il faut toyer ba fait rocha lokolo parce que ça va tout super ba nommer bokozi là tu de ba retour berkai a couper ba guide spirituel là ay ben bureau ba sel ba kam kitoko valide kitoko bino boza ba stress okite la bino mususu ba ye est-ce qu'elle peut la constant tam mususu ya ko vivre ba ancêtre na ye parce que ba ancêtre peut ba lobaka faut toyer ba bisali c'est de chalokolo mwana mboka Ibrahim Shams azali oyo bana ko yamba bana bamvula
pour tout ça d'ailleurs jamais qu'on soit appelé ma concernant moi mboka Ibrahim Shams est-ce que nangi d'abord ça fond autant la caméra wana vous avez pas témoigner sur ça peut pas zunga pas pas merci tout ba dimner dans la église ouais bah témoignage ezali dans la fond ceux qui n'azaki fronté peut-être okuta na soute na télévision na yo lorsque to poussa na awa ba auto salisa bazomona biso lesu bazoso occasion ko landa biso donc to yambaka bango to pesi bango solution na bango pe ba témoigner kati ya mutema na bango alors eza le ko la église ité voilà ka bosa batuté voilà eza église ité mutako le kato t'exposa ka vraiment batu boyete parce que wana eza manière mourir flatterie parce que toujours vivre mais ça quand même c'est on la rabattu et c'est on a biso eza la rata que muto azu solution merci wana na récompense wana esunga biso ozomona le loso nazo récompense moko na kangisi basaki na nga ya loso ya mungu wana kina ngona village na biso natiki yango na fandi natiki wa biloko na yebiki wa misala onga na salaki lifuta na ngo yango très bien ozomona yango wana ne pouvoir ancestral alors na eza lokola to ba bengi nkodia o ya famille c'est-à-dire nkodia ya famille oza obligé ya kosunga libota na yo famille na yo clan na yo oyeba kosunga bango mais pour seulement kodia ngo d'abord ezalaka ndenge nini aussi kodia ngo pour te dire que loko ezalaka mika esika bata Congo mais c'est comme si le loko moko make mutabandu na droit aux kodia mungala mutetela muswahili muluba eza ndenge ngoli kama kodia ngo ma kodia eza toza na deux sortes ya kodia toza na kodia ya famille na kodia oyo toyebaka kopesa yango alors pona meka mpe kozonga mo muke na question liboso otuna ba récompense wana eza lokola po bato musu balanda mais comment si c'est que va poser question mais si c'est on te intercaler yango voilà ndio mona ke eza lokola ndenge moko na nkodia c'est-à-dire oza obligé koyeba kosunga famille na yo libota na yo parce que c'est obligation parmi muntu oyo asimbi yango na maboko ozomona ndenge mo sikona pouvoir onga na nango donc on a na pouvoir o nazo sala ngo pona nga mon côté mano sala ngo na baye o baza na sima na nga bazwa moi retrouvaille ba se retrouver na oyo wana donc nazuma mo mungwa moi ça ki alosu moi ça ki mungwa ya farine tout wana pour ntoka bwana nini na libota ozomona ndio mona vipe ya muntu oyo associé biso ezo marché pe kende liboso ozomona donc wana ezaki comme exemple alors toke na maye o etali nkodia toza na deux sortes nkodia oyo ezuta na kati ya ba famille na nkodia oyo tozeba na kopesa parce que nkodia oyo euti na eza na kati ya ba famille eza na ba critères eza na ba condition nango ebele pona mutu oyo ayeba kozwa yango ozolanda ya liboso foza na ndoki parce que nkodia ya famille eza kindoki so mutu aza na kati ya nkodia aza na famille mutu asimbi nkodia na kati ya famille na bino c'est-à-dire aza na misala ya mabe ozomona ki musala mabe na ye wana ezape pona ko protéger ba ye oya ye mais na kati ya batu oya ye wana ezape ayiba pe na ba oya ye donc c'est-à-dire ayiba ko lia pe ba oya ye nkodia eza symbole c'est-à-dire bo mengo na bino nyonso nde basangisi ba pesi ngo mutu moko ya omona ba difficulté surtout tant okutana batu en face boye ba difficulté ezalaka na batu oyo baza déjà na kati ya famille baza na nkodia parce que ce qu'on a na famille au bazan en kodia c'est-à-dire bino nyusu boza ko kangama ozomona ndo monaka mutu moko kaza na mbongo na kati ya famille wana fo bokendaka kolela epa ya mutu wana ozomona bokendaka kolela bokoleka na mbongo te impossible donc yenda fili beza donc il force ma famille na bien mutu aza na kodia famille na bino boza na kodia yangoyo ata ne toza boye o ndeko ba o baza na sima ya kifikula na biso master na ye o baliaka na ye balalaka na esika moko o camarade na komi ministre mais ce koza parmi na famille baza na code yebeko master no wana opeso musala te parce que oza bloqué oza freiner déjà na kati ya famille na yo mais ndeni master no azwa makamo me yo boye oza kaka boye master na bengaka yambaka nga sute master na lukaka ya famille bloquaka le son muta s'en sortir c'est-à-dire peut-être avec Luka biso a sali effort à débloquer vinae à débloquer par rapport à place oyo ba problème ezali ne mona siko ba pese makambo lokwa mutu so rapousse ni boso na biso to yebi kolongola kati ba lien wana to kati yango et puis si maintenant to pese puis ba protection et puis si maintenant azu makambo na e boso mona donc ne mona ba code ya famille eza bon c'est-à-dire bino tu faut bokina kolele pa mutu wana parce que ça na ba code na yango
allez autres explication claire na ebele to pesa ngo ceux qui m'ont contacté pour les TV ba alors on contacté biso te ba compesa ba code ya wana mais code ya auto pesa ya makilate ne na loba ki na sala contradiction te auto ze ba kopesa ya makilate alors na mutu oya contacté biso to kotalisa le lenge et le Congo et ça les milaka très bien voilà mokili makambo ebele mokili makambo meke tozala mwana mboka Ibrahim Chanso solane a rapport ya réalité autovivre kata vie pe alobi vraiment ke motema ezali polele baboko ezala kofungama mpona kosunga bandeko ya ndenge na ndenge meto mbeti mpe mingi chef makambo etali lokola bamaladi wana misusu loka bamisala bamabala babozwi tuesusu maintenant oyo etali sikoyo loka bamaladi visible oyo tolobaka lokola moto azobela bamaladi moko boye ezosilaka te moto azoyoka bambasu moto azoyoka bamaladi loka bahémoroïde moto azoyoka bamaladi loka baépilepsie bamaladi misusu donc akomisakomisaa kizengi moko boye est-ce bisika mpe ozapena accès kosunga moto bon accès ezali peut-être bandeko batala biso ya chango bamonga fula tututu wana bayebaki kala te tozotiela bango babureau donc babureau wana mosusu eza déjà même oyo baza na Brazzaville donc kala te tozotiela bino babureau c'est-à-dire babureau wana bokoya place wana nde place bonozwaka vraiment batraitement na bino ya bien bokozala vraiment décité na oyo vraiment tokopesa comme guérison na makambo etali parce que na pouvoir ancestral toza na oyo babengi médecine traditionnelle donc oyo ozolobela wana eza médecine traditionnelle nde omonaka toza ya kokabwama na kati ya médecine traditionnelle eza juste mpona motali nzete parce que okuta na maladi moko eza sikoyo spirituel donc nzete ekobikisa eloko ebengi spiritualité nde omona sikoyo biso sikoyo toyaka sikoyo place oyo kointervenir kolongola nano mabe oyo eza na kati wana spiritualité ya mabe oyo eza na kati ya maladi wana ne sepala nsima nango okotiaki sino moto asa nini abiki donc kala te vraiment tozotiela bino babiro kote ya chango kote oyo et puis kala te tozotiela bino babiro na bamonga fula tozotia biro na ngaba donc tozotiela bino vraiment babiro pour que esika na ntango boya tokoyamba bino vraiment à l'aise donc bamikolozi ya kaka ya kotanga awa je crois on a toujours dans motema malamu kosinga batukala ya bloko ya solo ameli place de le micro en tout cas vraiment eza parole onga na pesaka baye o batala biso donc à cause vraiment guérison na ye en 100% te marozongo déjà il y a 89% déjà tu connais lingi la caméra wana to comme la sous capeza émission autant la caméra wana tala bakozi ya mboka a rapport ba desoli osama na mboka ba crise ezakata mboka na ba desoli za partie est ya mboka tala population bazolanda yo à travers mokili mobimba ba problème spirituel to be physique bazanango message ni okolancer pour la nyoso tout ya liboso na liboso vraiment na lancer message na ngaya ba konzi ya mboka monsieur Fachi Beton et puis na gouvernement na ye na sengi ya liboso bosunga biso bobongisela biso mboka pina partie ya est de la République na biso alors bandeko o bazolanda biso ba jeune tolanda vraiment tozelaka mboka ebonga te tozala vraiment na courage moko parce que mboka oyo tozela te pasteur aoya obongisela biso yango mboka oyo tozela te ke biso ba oyo ba nota ba chef coutumier toyeba kosunga bino na yango donc tokoyeba kosunga na entre biso mutu na biso ezoyeba na kosala parce que ebele ya ba pasteur basali ba campagne na ba stade de martyrs basali ba campagne voilà. Besika boye pona nini bitumba est wana eba na kosila est-ce que to soit déjà solution point d'interrogation osomona biso te tokopesa solution wana nanu ya liboso eza gouvernement fo azona nu en charge wana apesi biso aval na ye et puis ba mapinga na biso bazala bien osomona ba mapinga na biso bazala bien ba contrat na bango o ba signa wana pour ba mettre ba corps na bango wana ba yeba comment ba kotambwisa so ba bi ke fait nde omona ke biso sko apport na biso ya kanini peut-être ba souda ba ko se multiplier peut-être place mbeba moko ezalaki mboka wana ba ennemi bakanaki bayeba ko exploser yango moi to bongisi vraiment mboka to limwisi mboka apport na biso yango na spiritualité okozete munele magie ote basias ote tokota bon tokoyeba kotanga bakombo wana te mais ezate na baloge moko boye to basias okiti moko te ekoya kobundisa ekoya kosunga biso tozala associé pour que toyeba kobundisa makambo tele ese jamais que jamais pouvoir ancestral na biso nde kosunga biso to nete soki oyebi ne mwana ntemi ozolanda alors biloko bongo ce gouvernement ezalaki vraiment voilà nde bato ya bongo tozana bango po tozaki na bango vraiment po ça
Mais je crois malgré Akenda, voilà. Pouvoir continuer toujours. Pouvoir parce que pouvoir ancestral tibiso to Kenda ka génération de génération ko zala kaka. Ozomona. Est-ce que Congo ko kufara? Je me dis au Kende. Biso to Kende Congo ko tikal. Le pouvoir ancestral eza pona biso e ko zala kaka. Ne omona biso te zaka successeur to bamusu ba ko remplacer biso me Congo ko zala kaka. Ya on a financé na gouvernement vraiment asunga biso. À na côté tali baye oyo bazo entreprendre. Ozomona baye o bazo entreprendre. Basi bazana pour ça basi ba o bazo entreprendre to ba ko sunga bango na entrepreneuriat na bango eleka malamu to pesa bango lumière. To fongolela bango ba porte o ezaki akutana ba collaborateur ya malamu et puis eloko na epe ke liboso azana pouvoir oza pata pasteur oye kozwa o oui to yambaka ba pasteur oyo kozwa eloko oyo peut-être oyo ozo koloke pa na biso ezate po oboma batu po sala boy non oza na famille. J'espère pasteur o aza déjà renommé à koya opousa na liboso na biso te. Mais pasteur o peut-être za opousa o comme renommé tant o luki biso. Pasteur église to perisi batu ba ke église te. Mais ba ke église za entreprise o pasteur o se retrouver sur tanda kuna ye. Église wana soki lelo pasteur akufa otikela mwana na ye. Soki mwana na ye pas comme makanisa te ka terrain wana ko te ka on terrain. Parce que eza catholique te ke sango balongo ba changer non wana eza ya ye. Ozomona netuze ba kosunga ba pasteur plutôt pesa on pouvoir. Basi o bazuluka mibali bayeba kosunga bango to basi o bazaja bakamona bango basala me ba promouvoir kama kamona bango to se ba kosunga bango na yango. Alors tozo sunga baye o bazoteka ba mapango ezoteka mate ozoteka mutuka ezoteka mate ozuni mosala business moko tozana trop sunga yo soki batu oyo pe tozo ba kosunga ba o bazana vision ya ba projet tozo ba kosunga bango to pesa bango kaka directif ya malamu pour que a se retrouver surtout na ba jeune zo singa ba ndiko na ba jeune to la la te to za te Congo ebonga po yo po bonga non soko zila Congo ebonga yo po ko bonga te telema luka vraiment o esengé na yo o sala so zo mona zo simba te luka biso to koyeba ko conduire yo. Donc voilà un peu ba problème eza tellement ebelé ba problème eza ebelé. Alors soko moni okuta na kokoso contactez biso na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. So contactez biso appel WhatsApp appel normal okozwa biso peto relaxo esika otozaye peto koyeba kosunga yo na difficulté nyonso oza na ngoto kopé solution na yango. Merci beaucoup mon amboka Ibrahim Cham sending oyiko répondre na plateau na biso pour représenter ba problème belé oyo ozali ko sunga population na yo surtout mingi ba congolais parce que ba ngomba bazali vraiment ba premier bénéficiaire. Merci beaucoup ndeko Alain Dewa. Voilà, ça a été plaisir pour nous de recevoir les grands chefs coutumiers, guérisseurs, Molamboka, guérisseurs traditionnels, Molamboka, Ibrahim Chams, autrement dit, plan, Zali Wana pour la Kosunga, problème de et surtout qui est tenu vraiment qu'à ça, Moussane qui toko, tu sais quand même, Bandeko, tout a un problème. Tout c'est la cacate au Bela, tout c'est la cacate qui non, et Yelio grave, va bouquer de ce que ça Moussala, tout c'est la cacate qui non, monte peli, laisse beaucoup de Luka, oh, bon, maman, il faut que Luka puisse avoir protection et que permettre que monte les pélatés. Que le un problème est comme le localité pour que le localité, le déjà, on doit déjà mesure mon préventif et que permettre que, en tout cas, sur ma belle ali, on a déjà, na koeba, à rapport dans la spiritualité, tout dans la ancêtre na biso. Je crois très bien beaucoup plus, il y a un problème spirituel et physique, mais dans la pouvoir ancestral. Merci à Benjamin Kilunga, merci na, moi, Mboka, Dissol, Vanza, et pourquoi pas Yannick Kaloso et Wilfried Samba aussi. Je sais très bien que Moussa Itabe Samakito, on a toujours le Mandeko. Bon, pas regarder sur le monde, 4 sur la TV, tu as toujours 36 minutes. Mais tu sais, l'émission au-delà de 36 minutes, parce que tu as dit, chaîne YouTube, la chose opérationnelle, Mbonda ya école officielle. Mbonda ya école officielle sur le côté de la carte, au côté de l'intégralité, mais comment faire s'abonner la carte. Je me suis dit vraiment que, vous avez un problème dans les au béni, les grâces au quotidien, Ibrahim Cham, c'est dans la confiance que, au côté de la solution, beaucoup bien. Merci. Ça c'est plaisir pour nous, je crois prochainement au coup de la édition de sur Makassi avec impact et le juge qui la boutique la malamu. La programme de la bonne école officielle mais tout ce qu'on va verser bientôt là, on va direct. La carte est à mon école officielle chaîne YouTube là-dessous. Quand tu es dans la moindre Ibrahim Cham, si tu programmes, tu dis que 12h.
Donc, quand il y a YouTube, vous avez reçu déjà, pour relation en direct, Mbonda école officielle, ma soleil qui est qui toque dans le bisopé, tout ça, vous avez un plan, vous n'avez pas d'un plan. Merci beaucoup, M. Kamalombaï.